toutes les plateformes congolaises, je vous invite. Naza pour inviter la plateforme Nyoso Yamboka na biso ezala ba parti politique ba confession religieuse ba groupement Nyoso oyo tozali nango na kati na mboka na biso la diaspora na sengi na bino olanda ngai na invitation oyo nazali kopesa bino mpona to résoudre problème ya mboka na biso mpona ko résoudre problème ya mboka na biso totuni motuna boye problème ya Congo ezali nini nini il faut tosala mpona to résoudre problème ya Congo yango cher ami téléspectateur Guy Laurent Lobela analyste spirituel vous invite de venir suivre les analyses spirituelles. Nous avons ça la analyse spirituelle pour l'état général ya mboka na biso ya Congo neto sengi na bino nyonso ba parti politique nyonso ba majorité et ba opposant nous avons invité bino molanda biso na kati ya analyse spirituelle oyo toza kosala mpona ko résoudre problème ya Congo et il faut que yeba problème ya Congo ezali nini nde il faut que ça la nini pour résoudre problème wana. Alors avec les analyses spirituelles nde tokopesa bino ba détectation ya koyeba tout d'abord problème ya Congo ezali nini. Après avoir détecté problème ya Congo tokolivre bino ba directive nini tokoki kosala selon les analyses spirituelles mpona ko résoudre problème wana. Ndenge ezalaka lere nyonso na kati na émission na biso tosalaka baanalyse spirituelle atena compte ya histoire ya mboka na biso atena compte biso c'est-à-dire géographie ya mboka na biso mpe spiritualité nini oyo eza koémerge mboka na biso tosalaka baanalyse spirituelle na baparti pris te tosalaka baanalyse spirituelle na sentiment te mais quand on fait les analyses spirituelles on tient compte ya ba histoire ya mboka na biso ya géographie ya mboka na biso pe ya spiritualité ya mboka na biso et moi je vous invite très attentivement bolanda ngai tobenga ba congolais par-ci par-là toya tolanda ba analyse spirituelle parce que ngonga ekoki Congo il faut elongwa na distraction ngonga ekoki peuple congolais il faut agir selon volonté ya Tata Nzambe et non ba sentiment oyo toza kosala lere nyonso oyo eza komema mboka na biso toujours na kati ya destruction. Invitation na ngai ezali nini avant topesa bino ba analyse spirituelle pour l'état général ya mboka na biso mpona koluka kodétecter quel est le problème du Congo. Et avant de expliquer bino ou bien tu peux savoir la directive. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour décréter cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes du Congo? Tu inviter bino nam. Une minute de concentration. Ngaina bino. Que ce soit ma parti politique, opposition et majorité, ma confession religieuse nyonso, ma groupement nyonso, peuple congolais en général et la diaspora. Naza pour inviter bino 1 minute et 2 minutes de silence, toujours concentration. Nakati ya 2 minutes de silence, oyo nga naza pour inviter bino, toujours makanisi na biso, tote yango esika moko. Ensemble. Ne esika naza ko mema bino. Toujours makanisi na biso nyonso tote yango ensemble. Et ensemble, nangai na bino. Toza kolongwa d'une manière spirituelle toza kokende na monde mususu monde wana ezali nini les analyses spirituelles tokoti na système ya analyse spirituelle pona to aider peuple congolais ayeba eloko nini akoki kosala pona tolongwa na kati na distraction pona kopesa pe bakonzi na biso ba orientation oyo ko permettre bango nini bakoki kosala pona basunga mboka na biso pona basunga population na bino ensemble ngai na bino d'une manière spirituelle toza kosala ba analyse spirituelle oyo poto mema ba réflexion na biso au-delà ya makanisi na biso c'est-à-dire ensemble esika makanisi na yo ezali esika makanisi na yo esukaka yaka rejoindre biso na minute oyo po
ngai naza komema ba réflexion na bino au-delà ya ba pensée na bino. Toza kosangisa makanisi na biso nde invitation oyo nga nazali kopesa bino avant na memela bino ba directive nini oyo il faut tosala po to résoudre mboka na biso ya Congo, to résoudre situation ya mboka na biso ya Congo ensemble. Ba invité bino tosangisi na bino makanisi, tomemani biso nyonso na makanisi, tokoti na kati ya stade. Un monde dans un monde. Na makanisi na biso tokoti biso nyonso na kati ya stade. Opposition tokoti na kati na stade. Majorité tokoti na kati na stade. Ba confession religieuse, la catholique, kimbongiste, protestant et ba musulmans, les églises de réveil, biso nyonso to mema makanisi na biso na kati na stade. Et si ka bitumba e bundamaka entre deux équipes pona koluka victoire ya équipe na bino. Biso nyonso ba confession religieuse to kota na kati na stade selon la réflexion na biso et selon ba raisonnement na biso. Toza komema mutu nyonso na kati na stade, diaspora congolais, peuple congolais, ba chef coutumier, ba féticheur nyonso ya mboka na biso, ba confession religieuse, ba parti politique, majorité et opposition, toza komema bino na kati na stade, tomema tokende biso nyonso na kati na stade selon ba réflexion na biso, tokoti na kati na stade, toza kokende koétudier ngai na bino système nini oyo ebetamaka na kati na stade pona koluka victoire ya équipe moko to ya équipe na bino. Nde esika biso pe toza kokende koétudier système nini oyo tokoki koappliquer pona toluka victoire ya mboka na biso ya Congo. Ngai na bino na kati na stade tokoti. Tango tokoti ngai na bino na kati na stade, nde esika nini tozali koétudier système nini oyo ezalaka appliqué na kati na stade to na kati na terrain pour être équipe na bino ezwa victoire. Système wana yango toza koyekola yango, système wana yango toza kolakisa bino yango, toyeba yango soki ezali système nini. Na kati na stade ba supporter bazalaka na rôle na bango bajouaka oyo ezalaka très important pour encourager les joueurs de façon que babeta avec motivation pour koluka ndenge nini bakoki ko marquer bi et pas ya ba adversaire na biso. Wana ezali rôle ya ba supporter. Na kati na stade tozali pe na ba entraîneur na équipe na ye mobimba. Entraîneur azali moto oyo pe a étudié ka système de jeu na terrain pour orienter ba joueur pe ko sala ba changement de façon que ba marquer bi et pas ya ba adversaire na bango pour être victoire et ya na mupanzi ya équipe na bango. Toujours makanisi na biso na kati na stade. Gardien pe azali na rôle na ye oyo asalaka pona koluka ko protéger ba tir nyonso oyo eza ko huta epa ya ba adversaire pour être lingenda ekota na mupanzi na bangote. C'est un rôle oyo ezali très important pour empêcher lingenda ekota na mupanzi na bangote. Les analyses spirituelles toza ko luka to yeba quels sont les problèmes du Congo et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes du Congo. Et avant to bimana bino na libanda nde to memi bino na monde moko ndenge baike ba français balobaka un monde dans un monde. Le défenseur pe azali na rôle na ye oyo ajouaka très important pour empêcher ba adversaire ba marquer pi na mopanzi na biso to na équipe na biso te. Bataka na biso musala na bango ezali koluka ndenge nini bakoki ko marquer bikuna. Et ba médiateur na biso bazali na rôle na bango. Toutes les parties, ba joueur nyonso, ba équipe nyonso to ba département nyonso ezali na rôle oyo yango ejouaka de façon que équipe na bino
et décréter victoire na mopanzi na bino. Et pour le moment, biso nyonso tozali na kati ya stade. Eza la majorité, eza la opposition, ma confession religieuse nyonso, même les églises de réveil, ma chef coutumier, peuple congolais et la diaspora congolaise. Toza na kati ya stade. Tomoni ndenge équipe na équipe et disposer système de jeu na ye pour na koluka victoire na mopanzi na bango. Toza koluka toyeba quel est le problème de notre pays et qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème ya mboka na biso selon les analyses spirituelles. Tobimi na bino na kati na stade ensemble avec nos réflexions. Tobimi na bino na kati na stade toye na mboka na biso ya Congo, toye na mokili na biso ya Congo. Et le même système oyo biso to découvrir na kati na stade, le même système il faut totala to mema yango sikoyo na kati na Congo. Rôle ya mutu na mutu ezali nini pona to sauver pays na biso ya Congo. Et pour le moment toza sikoyo na stade était, pour le moment to biminga na bino na kati ya stade, toza sikoyo na mboka na biso ya Congo. Toutes les partis politiques confondus, plateformes nyonso confondues, to réfléchir très profondément, to luka to yeba rôle na yo ezali nini po ete équipe na biso oyo tobengi yango Congo ezwa victoire. Oza kosala nini et musala oza kosala ezali pour l'intérêt ya peuple congolais ou bien ezali pour l'intérêt ya ba adversaire na biso. Rôle na yo ezali nini état que confession religieuse, état que groupement moko boye na kati ya mboka ya Congo pour mutu na mutu azali na rôle na ye pour na koluka solution ya mboka na biso ya Congo. Adversaire na biso azali nani? Tolongwe na stade tobimi na mboka ya Congo. Il faut toluka toyeba adversaire na biso azali nani? Nani oyo Congo aza kobunda na ye? Soki toza kobunda biso na biso ba Congolais ezali lokola tozali na équipe moko kasi tozali lisusu koluka kotia bi na mopanzi na biso to na équipe na biso ezalaka bi ya soni. Adversaire na biso azali nani? Et il faut tobunda na adversaire na biso et tokobunda na ye ndenge nini? Quel est le système que nous avons implanté pour na tobunda na adversaire na biso? Et na système oyo biso to implanté musala ya mutu na mutu ezali nini? Toza koluka toyeba problème ya mboka na biso e uti wapi? Problème na mboka na biso ezali nini? Nous allons concentrer dans ma la réflexion ce sont les analyses spirituelles et puis ça met biso dans la recherche et il y a un qui va permettre biso to mais ma réflexion na biso musika bela toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge to yebeli yango na bamboka nyonso bazali ni poto za la libre spirituelle nini oyo église qui m'a mis ça comme marché comme toye ndenge tolakaki bino volume oyo ekolanda toko expliquer bino problème ya Congo ezali nini pe qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ba problème wana pour mboka na biso to équipe na biso victoire et na mopanzi na biso. La fois passée tolobelaka na analyse spirituelle oyo tosalaka na volume elekaka to explicaka qu'est-ce qu'il faut faire pour na ko décréter situation oyo ebandaki koningisa Congo. Mais tu as constaté que au fur et à mesure ba analyse spirituelle to salaka to mettre en application te
ba problème na biso eza ko continuer ya moto beta la sete na likambo oyo au peuple congolais, peuple africain de manière générale to yeba yango. To salaka ba analyse spirituelle na sentiment te. To salaka pe ba analyse spirituelle na parti prité. To salaka ba analyse spirituelle pour na permettre biso to yeba les vraies volontés ya Tata Nzambe pour na biso ba congolais et volonté ya Tata Nzambe pour na mboka na biso ya Congo. Après avoir découvert volonté ya Tata Nzambe pour na mboka na biso ya Congo, nde komaka devoir ya biso ba congolais to sala oyo Nzambe alingi po ete oyo ya bongiseli biso tokoka kozwa yango. Soki toyebi volonté ya Tata Nzambe te po na mboka na biso, problème na biso ya Congo ekosila te. Parce que avant problème na biso ya Congo esila, il faut toyeba volonté ya Nzambe ezali nini po na mboka na biso. Et soki toyebi volonté ya Nzambe, nde tokosala oyo Nzambe alingi po mboka na biso ya Congo ezwa kimia ya libela. Po mboka na biso ya Congo ezwa ba responsabilité na yango état que une nation fort pour na ko assumer rôle na yango ya ko diriger Afrique mobimba. Pour na ko découvrir Nzambe alingi nini na mboka na biso, et puis pour na ko découvrir rôle ya mutu na kati na mboka na biso. Un grand travail ya réflexion oyo bakonzi na biso bayebaka te soki il faut babandela wapi. Oyo pe mangomba eyebaka te soki il faut basala aussi longtemps nanu toyebi ba rôle ya biso te, moyen pe toyeba volonté ya Tata Nzambe ezate, moyen to décrocher victoire na mupanzi na biso ezate, moyen pe équipe na biso e gagner ezate. Pourquoi? Parce que yo zali soit gardien mais oyebite que yo il faut o défendre bien kota na poto na yo te. Mais au moment oyo oza ko beta match à désordre, donc oza ko risquer même oti apebi na mupanzi na yo. Il faut to lukato yeba devoir na biso, rôle na biso, et puis intérêt oyo biso tozali ko bundela ezali intérêt ya nani. Gardien abundaka kaka pona intérêt ya équipe na ye, supporter asapotaka toujours équipe na ye, et entraîneur na équipe na ye nyonso na sima nyonso basalaka ezalaka toujours pona intérêt ya équipe na bango, pona victoire ya équipe na bango. Yo za la catholique oza kosala pona intérêt ya nani? Yo za na protestant oza ko travailler pour l'intérêt ya nani? Yo oza na kimbangiste oza ko travailler pour l'intérêt ya nani? Yo oza ko sambela na église de réveil oza ko travailler pour l'intérêt ya nani? Sala kaka analyse spirituelle ya musala oyo yo osalaka, oko découvrir que parmi biso mingi baza ko bundisa Congo sans le savoir que baza kobundisa Congo selon les analyses spirituelles. Yo zali chef coutumier tala kaka parcours na yo sala bila ya musala oyo yo salaka eza pona intérêt ya Congo to oza koluka kotia bina équipe na yo. Yo ozali féticheur ozali ko contribuer na échec ya Congo to ozali ko contribuer pona réussite ya Congo, ozali ko contribuer pour la victoire ya équipe na yo to ozali ko contribuer pour la victoire ya ba adversaire ya équipe na yo. O tozali ko mema ba réflexion na bino au-delà ya ba pensée na bino. Ngai na yo il faut to lukato yeba rôle na yo esika ozali, parce que tango toza ko lukato yeba problème ya Congo ezali nini,
avant de koma esika oyo toza koloba les orientations nini oyo tokoki kosala po tozwa solution, il faut toyeba nanu rôle na yo ezali nini. Mais tango yo omoni ke osali analyse spirituelle, o découvrir que musala oyo yo osalaka o contribuaka pona réussite ya équipe na yo te, o contribuaka pona réussite to victoire ya Congo te, o contribuaka pona ba adversaire, o contribuaka pona bato mususu. Tika soki otiki te tango toko expliquer ndenge nini il faut ko sala pona ko résoudre problème ya Congo, nde bakotikisa yo na makasi. Soki ozali féticheur, sala analyse spirituelle. Musala ya fétiche oyo yo salaka ezali pona ko contribuer pona réussite to victoire ya mboka na biso ya Congo, to ezali pona réussite ya ba adversaire na biso. Et soki ezali pona réussite ya ba adversaire na biso tika. Mais soki ezali pona réussite ya Congo, zala wana tango tokopesa ba orientation ndenge nini il faut ko sala pona to résoudre problème ya Congo, bakolakisa yo ndenge nini il faut salela yango, pe ndenge nini il faut sala yango pona o contribuer na victoire ya Congo, pona o contribuer na réussite ya mboka na biso ya Congo. Yo pe ozali na kati na église songolo to église pakala, il faut faire les analyses spirituelles. Sala ba analyse spirituelle ya koyeba place oyo yo ozali, musala oyo yo oza kosala ezali pona intérêt ya ba congolais to ezali pona intérêt ya bato misusu. Soki ezali pona intérêt ya ba congolais, zala wana tokokota na étape ya nini il faut tosala po moko na moko a contribuer pour la réussite ya Congo, pour situation ya Congo oyo tokoka ko réussir yango. Maintenant mutu asala analyse spirituelle. Chef coutumier sala analyse spirituelle. Oyo yo salaka ezala na butu, ezala na moi, eza pona intérêt ya mboka, to eza pona intérêt ya yo moko, ou bien eza pona intérêt ya banguna na biso. Ba parti politique pe to komi epai na bino. Opposition et majorité. Oyo yo salaka na parti na yo eza pona intérêt ya Congo, to eza pona intérêt ya bato misusu. Luka osala analyse spirituelle, ba contrat oyo oza ko signer, ba relation oyo oza ko signer, makambu na yo nyonso, ba propagande makambu nyonso oyo yo oza ko sala. État que un parti politique na mboka ya Congo ezali pona intérêt ya yo moko, to ezali pona intérêt ya ba congolais. Et ce que ezali pona intérêt ya ba congolais te, ezali pona intérêt ya ba adversaire ya Congo. Sala analyse spirituelle. Eza na ba engagement oyo biso na bino tozali kosala na kati na ba parti politique yango pe ezali komemela biso passe na mboka. Et tango engagement na yo esimite mutu oyo bosinyaki na ye na contrat, ba contrat akoluka a revendiquer ba droit na ye, et début ya ba rébellion et début ya ba makambo ebele selon les analyses spirituelles. Toza kobundisa nani? Toza kobunda biso na équipe moko, to toza kobunda na ba adversaire na biso. Et soki toza kobunda na ba adversaire na biso eza banani. Et na majorité na pas opposition biso nyonso tozongisa makanisi na biso sima. To sala ba réflexion, to ramener ba réflexion na biso au-delà ya ba pensée na biso. Parcours politique na biso. Misala oyo to réaliser, ba contrat oyo biso to signer, maye biso to sali, toza kosala yango pona intérêt ya Congo, pona intérêt ya ba congolais, ou bien pona intérêt ya baye bazali na sima na biso. Toza kosala yango pona intérêt ya Congo,
to pona intérêt ya baye bazali ko support biso, baye bazali ko financer biso, to baye bazali ko soutenir biso. Et ce qui to sali yango esimite, et que sera leur revendication? Ba rébellion, ba massacre, otozali ko mona par-ci par-là, na ba mouvement ya ba rébellion par-ci par-là na ba province na biso. Omoni esika nini toza ko découvrir les vrais problèmes ya ba Congolais, to les vrais problèmes du Congo. Toza ko bunda biso na biso. Toza ko soa na biso na biso, mais biso nyonso toza na posa ya réussite ya Congo. Biso nyonso toza na posa ya victoire ya Congo. Mais soki tokoti na terrain esika tokoki ko beta ndembo pona koluka victoire, toza ko soana na mopanzi na biso, biso na biso. Toza ko soana, toza ko bunda. Mutu na mutu abosani rôle oyo ye il faut asala. Pona ko décrocher victoire na mopanzi na biso. Pona réussite ya mboka na biso ya Congo. Les analyses spirituelles oyo tosalaka yango pona e permettre yo na ngai toyeba posa ya Nzambe pona mboka na biso ya Congo. Tosala oyo ngai na lingi te, oyo pe yo lingi te, kasi tosala oyo Nzambe ya lingi po ete oyo Nzambe abongisi pona avenir ya mboka na biso ekoka kosalema. Mais soki yo ozali kosala oyo parce que bazali kotinda yo, ozali kosala oyo parce que yo moko olingi osala, tala esika bitumba na biso ebandaka. Toza koyeba te, toza kobunda na banane, toza koyeba pe te rôle na biso na kati na stade to na kati na terrain ezali nini na bitumba oyo tozali na yango. Mais posa na biso ezali to décrocher victoire. Totala biso na biso ba Congolais. Match oyo toza kobeta pona réussite ya victoire ya mboka na biso ya Congo. Tozo beta ngonde yeni. Tosala ba analyse spirituelle. Match oyo toza kobeta ya ngonde yeni. Eza match kwata ou bien eza match nini toza kobeta ya ba vétéran ou bien eza match ya ba professionnel. Quel est l'objectif? Équipe na biso ezwa victoire pour biso nyonso to sepela. Na ba gardien, na ba supporter, na ba joueur to sepela. Mais to sala ba analyse spirituelle. Esika ozali oza kobeta match kwata ou bien oza sala analyse spirituelle. Avant to kota na kolakisa bakonzi na biso, kolakisa ba Congolais nini esengeli na biso kosala, kolakisa bakonzi na biso nini esengeli na biso kosala selon les analyses spirituelles pona to décrocher victoire ya Congo. To sengi na ba Congolais nyonso to sala analyse spirituelle pona to yeba musala ya mutu moko na moko esika oyo zali na opposition na majorité na catholique, protestant, musulman, église de réveil pe ba chef coutumier ba fétiche ba to na to résoudre problème ya Congo. Yango tozo pesa bino ba directive, mais avant to pesa bino ba directive tozo tira bino quelques témoignages, tozo tira bino quelques messages spirituels. Bolanda moi ba vidéo wana na sima ya kolanda ba vidéo oyo ezali comme ba témoignage, ba message spirituel pe ba message prophétique. Après avoir kolanda ba vidéo oyo bongo tozongeli bino lisusu pona topesa bino ba directive nini esengeli na biso kosala, nini pe esengeli bakonzi na biso bakoki kosala pote tokoka ko décrocher victoire ya mboka na biso ya Congo, pote tokoka pe kozwa réussite na mboka na biso. Tolanda ba message wana na sima ba message ne tozongeli oui, pour chicoter. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo avec les régimes actuels, c'est on chicote les Congolais, c'est Dieu qui chicote les Congolais pour que les Congolais prennent conscience à rentrer vers lui. La solution du Congo ne viendra pas des Nations Unies. Regardez, à tout moment, les yeux des Congolais se tournent vers la Belgique, vers la France, vers les Nations Unies. Voilà, il y a ceci, il y a les dialogues. Qu'est-ce que ça produit? Zéro.
disons, la constitution qui a duré 10 ans, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. La table, disons, ronde qu'il y avait en Belgique en 1960, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. La conférence nationale souveraine, qu'est-ce qu'elle a produit? Zéro. Tout ce que les Congolais font, ça produit toujours zéro. Alors il faut que les Congolais prennent finalement conscience qu'on doit trouver la solution ailleurs. Si aucun politicien n'apportera la solution au problème du Congo, croyez-le-moi. Et regardez tout ce que les politiciens font. Ils sont toujours derrière les Occidentaux. Petit à petit, ils sont à Washington. Ils font les défilés pour chercher le pouvoir dans les mains des étrangers. C'est trop déplorable parce que nous ignorons qui nous sommes. Mais le jour que nous comprendrons notre identité, on ne sortira pas des frontières du Congo pour aller chercher le pouvoir. Le pouvoir, c'est au Congo chez nous. Et aucun étranger ne mettra son pied pour piétiner un seul Congolais. Les jours-là, c'est un jour glorieux. Voilà pourquoi le message est sorti pour dire que Kabila, c'est le fouet de Dieu pour les Congolais. Les Congolais n'ont jamais souffert comme dans ces temps. Même à l'époque de Mobutu, la souffrance n'était pas comme ça. Même à l'époque coloniale, la souffrance n'était pas comme aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait aux Congolais? Rien. Est-ce que les gens se lèvent? Rien. Regarde ce qui se passe au Kasaï. Regarde ce qui se passe à l'Est. Mais ce n'est pas possible que le peuple peut accepter une telle situation. Non, c'est grave. À moins que nous ayons perdu tous les sens des raisonnements possibles. N'avons-nous pas de docteurs au Congo? Des docteurs d'université, n'en avons-nous pas? Mais pourquoi on doit réviser toujours les constitutions? On va tomber toujours dans un cercle vicieux. Le Congo n'avance pas. 57 ans d'indépendance. On tourne toujours au point de la constitution. Mais quelle nation? Les politiciens, je vous le dis, en âme et conscience, n'apporteront pas les solutions aux problèmes du Congo. Il faut se tourner maintenant vers les sacerdoces. Parce que le Congo, c'est une nation que Dieu a choisie pour les sacerdoces. C'est lui qui veut diriger le Congo. À partir du président de la République, il doit comprendre à quoi le Congo est appelé. Tant qu'on ne comprendra pas à quoi le Congo est appelé, nous irons de mal en pis. La situation du Congo ne va pas se résoudre aujourd'hui avec la confiance que les gens donnent aux Congolais. On doit tourner les yeux vers les regards vers l'Éternel. Sokonatali ndeko na ngai mama, ndeko na ngai tata, ndeko na ngai mama, mwana pardon. Yo mutu mwindu. Rien à faire, il tozala ndenge nini, tolinga ndenge nini. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Les sangas, ils allaient très important. Casse. Et après, et le connaît nos bima. Tozalina passe. Nakati na mokili mwabiso en particulier. Tozalina passe. Makamanso mazari na yo kasi mpato yiba mtina na yango moyite lelo mokili mundengi musalama utambola elo komboko ezangi bisute soko na tali bato kuna na kati na salle de conférence et na palais du peuple ndenge bato na mayela batunda kuna mais pourquoi moi? Pas universitaire, ils allaient un point nini, presque partout pas universitaire. Kasi, mpate tokomana ba compromis na makambo mazalo kodeka. Il y a solo pour trouver la solution. Et après, pambate di kambuwana nazalo kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenye na bisu bulimbisite 0 sur 0 mais pas imosusu ba conférence nationale souveraine c'est salami mais bazali wapi ba mosusu basali na bango conférence nationale souveraineté kasi
Même basala ndenge nini eloko ezangi aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusila te même soko binu nyonso tu bozali awa bosali l'université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala pasi na mutu mwindu ekozala te. Eloko wana nous allons concentrer dans ma la réflexion ce sont les analyses spirituelles et puis ça met biso dans la recherche et ya on nous va permettre biso to même la réflexion na biso musika bela toujours sur l'indépendance spirituelle ndenge to yebeli yango na bamboka nyonso bazali ini poto za la libre spirituelle nini oyo église qui mbangi c'est ça commerce comme ça